Baline zindi. Baline. BBC biloko bato combien? Et BBC via bato combien? Bato combien? Nombre bato bakufi eza inconnu. Baline zindi. Tande bakakole yango. Babimisa biloko kuna nde busiko bomona. Baline zindi. Biloko oyo. Oyoki elenge ya Congo. Tapez les mains, 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 tapez les mains. Baline zindi. Baline. BBC biloko bato combien? Et BBC via bato combien? Bato combien? Nombre bato bakufi eza inconnu. Baline zindi. Tande bakakole yango. Babimisa biloko kuna nde busiko bomona. Baline zindi. Biloko oyo. Bana kisaza sombo wa transfer zate ba kenda te. Tala volonté ya bana classe. Ba oti classe. Mboga fati alima d'Afrique fati abage okoma. Ta ba na classe. Moto. Volonté vraiment bana classe. Mbogo ibonga te. Chaleur réseau sala moto tuana komi na maluku tuana komi na maluku tala moto kuna nebali tala moto kuna nebali mabe tala kuna okende te okoyako sika na opamba Sengi alina kekuna sika kende balinyere beti na ngoka libanga batelemi to comprendre 2 minutes kotanga moto peye lisusu na kati ya mai tona komi na maluku la population moto oyo lokola moto folke ekosa moto ya fer ekosa tala milinga zambe na ngai batu baksambwe bazomata baokende bayiranga wana koto bakendaka bakisangani zambe batu bakufi tala batu ndenge bazokwea na bamai tala kuna awa ti place tosala beaucoup la chaleur eza plus au moins 100 mètres mpona 100 mètres mpona kokoma wana moto intervention pa bato yango wana ebale oyo baza balinga ba-amateur wana bayeba bomama moto bayeba bobakela yango mwa mai Komanda, mopensi bali ozonga te.
bato baokeba intervention toyebi pe te place moto euteli moto elinga boye mbula eleli atoza na komi na maluku ezopela kaka ndiya bazobakisa ngo esusi oyo eza eloko esalamela ndiya esalamela opera eloko ebetika Voilà, monsieur le département de Bichingobila de l'Odatra a manqué les mots, a mangé seulement les dents, a annoncé seulement le message à monsieur le gouverneur Jantini Ngobila va rembourser les Chinois pour montrer encore fait les quais flottants. Les quais flottants nouveaux, parce que les quais flottants anciens est tombé sur de l'eau. Regardez le messieurs de Partema a tourné Bichingobila sous la pluie. Elle manque seulement les mots. Il mange les dents seulement. Il avait annoncé le message à M. Jantini Ngobila, le gouverneur de la ville, va rembourser les Chinois pour rétablir les quais flottants nouveaux, parce que l'ancien est...
Heureusement qu'on nous a protégés. Gilet ça. Gilet. Mais finalement vous voilà les
elenge ya